salon de fanatique na ngai au plus soigné le groupe Jalifal vous excusez la vidéo dans ça là et puis la bana na ngai et puis ba proche collaborateur na ngai ba master na ngai ba vie na ngai ou ba yiki ba vie na kati vous excusez parce que la commune na suka ona type wana de news bon mamba osala nazo sur le news nazo bono mbala tika vina ngai kimia so ndo ba base na luka ba base na mamu mususu ozala mwasi ozala bana na ba famille luka ba base na ba famille ayo oju photo ya Sylvie Oche oju photo ya fille moko onga na yebi na ngai te Oche na mwana na yeke no botala mwana mwasi yo jana botisi ya boya onga ni mwana ngana wanga na bana na ngati na fille na mwana okile ça bien na wanga na bana na te leza mbara suka kai boso okozwa photo ya fille wana Oche wana po fille wana mobali lera omona deba ne mobali wa moli ke no botala mwasi oyo mwana wa botala jana wanga na mwana pourquoi on va prendre la fille na ngai deux la chose tika via la binkani la bina na famille na ye azana mama na ye so yo bala ye bala l'exa sapa mama na ye so za besoin bala yo mtalo bala tika bala ye tika via mwana tukani okozwa ozi okmosa no sumbagar na Suisse a dosio bota la bile ba fo bateli mosa na yo azo sumbagar oza mwa kata mwa mfuta doza nyamba ba beka nyanga la kata ya tata nabe yo bala de 2009 à 2010 na sala ona ko sala na lana model nyoso masuku no wana masoko solo ne ozana yo le news na otanga komo na otina otanga le site no wana le news wana ozali bongo za mbwa na lana na model nyoso bolingene silate na yo le news na otina bolingene silate ozali makamo na 2009 à 2010 oyo na sala pa be koki tika vina na kalme tika vina na bili kalme tika vina Sylvie kalme luka ba news na ndenge na yo da so somba mbala soki na joie que le yaki matanga awa le osa episode papi gani so na joie ka yo na ngana la yo kaka na ba tombo na cimetière ya Pantin wa na chaque comme ça